C'est parce que tu n'as pas une apportée pour la maman. Ok. Maman Angel Barazaki fondation. Ok. Oui, fondation c'est très important dans la vie en moto. Oui, oui, c'est très important. Fondation c'est très important parce que autant anda ou fondation ça m'a bien quoi. Et télémakoto. Donc avec maman Angel et la fondation. Mais avec maman Ebarata sur quoi makambu nengeni donc élévation. Voilà. Les locaux na yeba na libanda c'est grâce à maman Ebarata. Très bien. Les locaux ba na libanda ba zata moi koli batinda. Les apona nani? Maman Ebarata. Okayo na théâtre. Ou bien mutu o ashoka yo na théâtre o yo po yebi ke o shoka pe mutu mais to banina na mutu bena ashoka yo na théâtre o yo kota la caméra o sengie pardon et cause ana voilà je vois na bangosko bagata za lesbienne c'était bagata lesbienne après lesbienne ce qu'on be ba mikolonga mwana mutu la personne o pena peso goût yo sala théâtre et zanan o yo lelo beno za la beno quand elle au fan na scène tu te dis yé apesinga goût ya théâtre mais nga fona sala koleka ye petit mais costaud naza na besoin ya bateau nyonso bakufa o sexe ka mutu moko na nkunda et ko zanan balobi na pesi au pouvoir wana o sexe nan Diana Makila Diana Makila, pour ni Diana Makila. Mama, if Ipa. Love is crazy, love is funny. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko baby saba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vina ba changer. O bazala mi kumba na bango, bo ya na ngo epai na Nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba kobi décharger nakoko ko bomba te bolamo Nzambe salinga et prophète ba opportunité pour nga Clémence comment qui passe faveur et comment qui passe tango na zungi ba opportunité o nga na kutani nango na kutani na opportunité donc mutu nyo soza na besoin d'opportunité na vie ba porte fungwama ba chance sala donc okutana kana makambo malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana opportunité fungwami donc ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makazi modèle Nzamba débloquer ngo na iba kité ki koza na bopete boy vraiment délivrance des abuna très nécessaire. Je suis une femme, on a ça business, on a bien, mbongo pe monanaka et puis nous avons faveur et pas batou. Tout ça, nous avons porté fungamaka. En tout cas, on a senti Docteur Likoukouma, banako balikouma. Comment nangai na koloba eza passé. Bien moi Likoukouma. Ezala qui sont non loba na koloba 2 mots 3 mots fona kanga mane loko mobo no ka kanda sikwe matanga donc so ki no loba likambo na bo sekati fona kanga masona kanga sikolo ki kanda mais siko likukumezate na loba nga normal seka ko du pamba ernos makola mwana oyo zonga normal zonga abana kotambola bima libéré na ili susu parce que na pesa Nzambe merci na makambo asalelinga no pesa Nzambe merci parce que Nzambe atambwisi mwana nga bana nyoso o tu babotama na bango nyoso tu déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu ko telema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mo atamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo ba luka ba délivrance simbate boya et pas na Nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Voilà, merci mesdames et messieurs, Bandeko Balandi, Top Média Télévision, Mourir émission Oh le cours de bonne conduite. Soyez les bienvenus. Moi c'est votre frère Tadi Ngalapa Moussala et Benginga Lisusu. Ezalaka droit na bino, devoir nanga. Ya ko informer bino na makambo bo lingaka mingi, bo bengaki, bo sengaki. Vous avez demandé à ce que
toi qui ne connais la bino comédienne oyo artiste o bourré de talent na combo il y a petit mais costaud. Nous sommes descendus aujourd'hui tina résidence bisika boni maman nabiso azalaka vraiment apena toza na fief donc c'est-à-dire toza pena na base nae toza pena na mabele nae toyeto lukamoye tokutana nae tosola nae tozwana no ba nouvelle na makambo ye azanango ya koloba. En tout cas cette émission ça va choquer beaucoup de personnes. Cette émission ça va orienter, aider beaucoup de personnes. Alors prenez le temps de suivre cette émission avec beaucoup d'attention. J'appelle tous les comédiens, j'appelle tous les responsables, la communauté congolaise vivant à travers Mokili Mobimba. Bozwatan Yolanda émission parce que vous serez fixés sur beaucoup de choses. Voilà. Avant de commencer cette émission, je veux dédicacer mes parents qui sont là. Namoni papa Azo assisté. Comment papa déjà Nandi Sousou papa Disu dia Disu original voilà. Papa donc Azo assisté par rapport à l'émission. Je dirais un grand merci à maman Bijou Nketani, maman il y a ma multitude, maman Obonga na papa Jean-Pascal Leka. Un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga, mille respect, maman Deborah Lubanda, Kilo à ma mère à Calgary. Un grand merci na Bertin Konde Mbongo, il y a propre, hein, Mbongo propre, l'infirmier clinicien. Elle s'appelle Maman Coco Zozo. Maman Coco Zozo, je vous avais promis maman, en tout cas Coco Abana Bolimbisi. Et pourquoi pas Tata Mwasi Abana Nanga, Aurélie Mafuka Yaba Aurélie. C'est comme ça que nous allons commencer avec notre émission. Maman Émilie Setimaïnga Nzambe Azalanabino. Avant que nous commençons cette émission, vous savez, j'ai l'habitude de le faire. La promotion, il y a maman Nabiso Bazo Salamoussala Yamalamu. Bellevue Télévision, plus de 223 000 abonnés. C'est grâce à Dieu, à travers Obino Bozoko Sala Nakati chaîne Wana. Je vous invite tous d'aller vous abonner à la chaîne Wana. Mais Nakotika Bongo Régie, Bapesa Biso extrait. Il y a film Nabino face à face déjà est disponible dans Bellevue Télévision pour te inviter Nabiso et Topazanteke. Masolo Pena Olobezali. Voilà. Je suis Miezi, nos éléments et puis on se retrouve tout justement après pour Tokota, petit mais costaud. Merci. Voilà, merci de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Nakanisi, Monique et décor échangé. La personne que vous avez tant demandé, Lukwaki Mingi, Azawana déjà na pembe nanga, na côté nanga, na kombo ya petit mais costaud, Tokoluka moyen to solanaye. Toyeba auta wapi asala théâtre wapi mwana mama nani na papa nani tout oyo ezo entouré en tout cas le loto koluka moyen to solo naye. Je vous avais dit hein auto tionné zali extrait à film na bino face à face. L'intégralité de ce film, allez suivre ça na Bellevue Télévision et vous ne serez pas dessus. Petit mais costaud, bonjour. Bonjour Dadi. Oui. Ok. Bonjour à tous les internautes. Bonjour à tous les amoureux de cette émission. Et pourquoi pas bonjour à tous les abonnés. Voilà. Bonne santé. Oui, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Ouais. Dieu fait grâce. Avant tout kota pena na vive ya sujet na biso outi kolanda bongo extrait ya film yo face à face yo pozali moko ya ba comédien. Ton impression na oyo outi kotala e kozala ni. Alors déjà la déception n'est pas Bellevue Kandi, la patronne. On a bien habité ma comédie envoyé spécial de Jésus-Christ à Bokele sur le monde de théâtre. Donc c'est à dire que y a ça les gens ça va bien. Rien à dire. Rien à dire, rien à commenter. Trop exagéré peut-être parce que le public est éduqué à ça les gens ça va bien. Très bien. Voilà. Petit mais costaud. Bandeko ba meka koyeba yo, petit mais costaud, tu viens d'où? Moi na maman nani na moi na papa nani. Voilà, moi il y a maman Timbazinga Julienne. Ok. Et moi il y a papa Pembele Vekele, autrement dit Babinga Kaye Lolo. Voilà. Na botami na famille il y a 6 personnes. 6 personnes. Donc 3 garçons, 3 filles. Ok. C'est la troisième de la famille. Troisième de la famille. Ouais. Petit mais costaud, nous pensons que vous avez aussi le temps ya kokende l'école. Dis-moi libaku ya kotanga l'école. Oh oui, nazu libaku on a vraiment en tout cas pour Nangolu nazu yango ya otanga. OK. Naza licencié en sciences infirmières. OK. OK. Vous allez licencier en sciences infirmières. Maman et papa baza vivant? Oui, baza en vie. Baza en vie. Entre papa et maman, meilleure amie na yo azalaga nani? Meilleure amie na ngeza Claire eza maman.
Pourquoi maman? Oui, meilleure amie c'est maman parce que maman dit à Sola na bana c'est tout moi c'est ça na secret na maman. Très bien. Voilà. Donc on a le meilleure amie na ngezaï parce que tu partages de tout sauf et bah papa pour nous partager nion c'est un peu moins difficile. Quand on parle de meilleure amie, c'est-à-dire ça on partage nion. Donc avec ma maman je partage tout sauf rien. Particularité ya maman. Oyo penado zalaka lokola petit mais costaud. Oyo Okopiaka, tu te dis qu'un jour aussi mes enfants, en tout cas, je vais leur apprendre ce que Nazouaka de par maman. Et ça canine. Gentillesse. Gentillesse. Gentillesse et puis Maïele. Ok. Maman tu as Maïele vraiment. Prévenez. Bisopoto za Maïele boy. Nalobango ils appellent moi. Makasi ya maman. Très bien. Parce que papa qui na musala mtatika na bani za maman. C'est maman. C'est maman za makasi te au remarquer papa za maïle ndeni bana ba boite. Parce que mtatika na bani za maman. On a ba un jour fona série bana ngani maman sera biso à l'acception de la classe et les tos à la lelo tos bien que ba condition de vie ndenge za la ka musala. Ah oui, ça c'est l'Afrique et puis c'est le Congo. Voilà, et puis gentillesse. Parce qu'on a l'inga mingi ni na c'est fona za na gentillesse à maman biso malgré la kokara ngote. Parce qu'on a jusqu'au côté kanda côté makasi ya papa na biso. Parce qu'on a ça effort dans le parce que on est gentillesse il faut la porte belé. Très bien. Et surtout na ba niveau musana biso ça science infirmière infirmière za mtakanda. Et voilà. Peu importe patient na situation, voilà. Peu importe patient na zo peso kanda pour tout monde ba malade mususu mal à la tête. Et prévenir ta on a qui ça la spécialisation na ça pour la traiter bata maboma. Pour traiter bata maboma c'est pas facile. C'est pas facile. Donc faut na za na moi gentillesse mo stratégie mo boyer ya ozana ngo pour na za na ngo c'est que faut na banango déjà na bandaku na bateau za bon pembe na nga na za bien na moi gentillesse wana donc voilà. Vous avez fait des études tellement ezali costaud lokola pe kombo na yo tozoya vraiment tina ndenge ya kombo sciences infirmières et des sciences infirmières na art. Est-ce que c'était facile d'abord pour que le parent accepte que yo moi na au salle de sciences infirmières que tu te retrouves dans le Molongo, il y a théâtre beaucoup plus critiqué, insulté, des fois on vous traite de personnes moi Valère Benado Ezalakate. C'était facile pour le parent? Bon, c'était facile pour la science infirmière, mais c'était difficile pour le théâtre. Oui, c'était ça ma question. Théâtre et science infirmière, théâtre. Oui. Mais tellement c'est là que oyo na sepela kinango depuis que na zaï mona mkenzo ba kinga fona za star. OK. Star na mitali ngabino, star est cause la musique, star est cause la théâtre. OK. Na science infirmière oui, tout le monde va bien c'est sous reconnu mais baza ba star moko limité. Limité oui. Donc on a bien kinga kinga fona za pena médecin mo boyer et puis star. Na kina musique est vraiment esimbi. OK. Na kina théâtre na mona esimbi. Très bien. Mais tant que comme na mato ya papa c'était vraiment difficile. Difficile. Pour ban ba accorder nga kina salango. OK. Mais moi na social lelo social lingango ba orientaka ye au lieu repekisa et après à un moment donné on a commencé à nango ba yo comprendre que théâtre ça un peu musala basoba te. OK. Parce que ba parents be ba mona théâtre ça musala basoba au théâtre ça musala moko noble o ngana lo bagalé na zora saki na tina mukongo na kepe théâtre na kepe répétition loko la papa ndenga zora saka musala. Très bien. Ndenga pe na mona ngweza musala. Donc to ba vraiment comprendre que théâtre on zora des la boye théâtre on zora boye mo ba ouverture moko boye par rapport on a été et ça n'a pas m'abêté. Très bien. Voilà. Mais naïbi que sciences infirmières qui monganga ça demande la concentration, il faut que la tête d'une personne soit vraiment en place. Au mélange à kango ndenge nini monganga théâtre là-bas il faut que il faut qu'on se le dise sur la scène, il faut dos à la soit n'a pas mal à la tête, il faut beaucoup crier, il faut au mélange à les deux. Est-ce que au continue na moko au tika moko ou bien yango mi balé donc au sala kango ka? Tant on a d'autres nazaki pas maman via, nazara déjà na ba presque ba jeu 2. OK. Ba jeu 2. Et là il y a ma casse puis c'est moi dans c'est pas maman Isaki pendant que tu as tournage tu as un examen na ouais tournage. OK. Na ko privilégier classe pour classe c'est là na théâtre c'est là. OK. Théâtre tena ko mukolo na bina sala na sala. Au sala ouais. Mais classe bon bien sûr ça ba biso ba loba classe PC là. Et qui pas nango acheter. Pas nango acheter mais pour nanga na beki par âge. OK. Parce na ba mutu ezana âge mususu mutu ezo simba suste. Et c'est nga geno tango na zana nelenge il faut na tanga. Très bien. Faut na tanga. Donc on a demandé ko privilégier plus ça qui classe par rapport il y a théâtre. Okay. Donc na mona yango za ki charge te ponga moko na debe ke non so bo bina ministre wala bo ponana no moko na pona classe. OK. Na pona théâtre te. Siko licencié aux UPS
grâce à ça là na ba dispensaire na ba hôpitaux Zaza oui, beaucoup ça la thème stage professionnel. Ok. Parce que ça la na bandé ça na par rapport au salaire na biso déjà. Ok. Donc stage professionnel na ça na hôpital à Kitwali et ça qui pensait que et puis na ça na hôpital ya Sino Congolaise jusqu'à Marie ça beaucoup fallait na Dieu na quartier 7. Ok. Mais en tout cas je vais toujours le longwa na sujet to ko tapena na Italie musala na yo la première fois où ba parents ba mona yo na théâtre impressionnant ya mère amie na yo ezali maman ezala ki na nuni ba ngote ba mona na théâtre mezaki yaya ya mta mona na théâtre grande sœur na na lusinga na bana na yedo baza bana na ye ba mona na télévision maman Christian vie tonto kutani boye to ba maman Christian vie mona ko na bayokate quand ali bi ka balmine bazaka yazo mon sentiment on a zo ka tsemuno akontina ndako kula mais on avait vu maman Christian vie à télé oh télévision yaka no yo télévision ko no sa o télé ngo katia télévision ba ndenge nini il fallait ata si bandako ba mona ko na sima ko zo jouer imala mo na télévision e bandiki ndenge nini ote maman akoma na kosa théâtre et théâtre musala bazo ba bongo te tu vois na maman pe atritango musala ya bazo théâtre musala donc tu sais pourquoi maman na ngaza na torte so peut aller 100% ba to ba yo sala théâtre ba ina ba beat ok ya ngana za ta vérité vraiment ba ina ba beat au moins peut-être 60% ba ina ba beat ki za musala peut-être 40% ba eli yango ba yo zo ba marché na bango ya ba mibali tu vois ba yeba yo zo ba marché na bango ke non aninga za boye fonga ina za la boye na zo msaboye ok et ça na bato ba so ka théâtre vraiment que non et ça musala na bango vina ye voilà siko bato wana yango etambo et ça là que ba parents na bandako ba mona ke théâtre o pensa donc et ça musala moko ya bandumba très bien voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nakanici, vous avez compris que c'est une femme, c'est un enfant aussi chez ses parents, une personne qui a une tête. Mais je vais vous dire un truc, que le cinéma, le théâtre, il y a Congo et Zalakapona Bazobate, parce que moi, j'ai des amis qui font ce travail au bazali ba intelo tozali na ba maman Belvi Batangi tozali na ba maman Ursule Pechanga bato abwania tozali na ba maman Dinana Mitou ezo sala ba femme responsable tozali na ba papa Caleb ba président Elombe ba président Bodo. En tout cas c'est un travail que mutunyo sokoki kosala. La vie est au singulier to luka ko généraliser batute na makambo nyonso o bino boyoka par rapport ya ba interprétation à mabe petit mais costaud. Pourquoi petit mais costaud? Petit mais costaud ça combo on me bagata pesa. OK. Pesanga. De nazo lo ngalo bango trop na ba émission donc ça dure que to joueur ba Zimba, Zimba lesbienne na ba 7e bagarre. Très bien. C'est par excellence à la rendez-vous na santé. Très bien. Voilà. Je vois na bangosko bagata za lesbienne, c'était bagata lesbienne, après les lesbiennes. Ce qu'on peut ba mikolo nga mwana moto. Très bien. Ce qu'on tant on joue dans le jeu to bon jusqu'au casse. OK. Bagata tela bi pour azali mwana moke mais costaud. Le film peut bezala ko petit costaud. OK. C'est vrai comme ezala nani? Kombo na nga babotela nga vraiment Gistavi. Ce qu'on a eu la théâtre comme mon via, la baby si bon comme on a Gistavi, bon ben on a Christian, je vais soit les nations Gistavi, la monisco trop de Christian qui s'appelle la tika rombo. Voilà. Comme on Gistavi. Gistavi on a ça ba ça papa na maman ou bien. Ça la maman lek na mtepe ça ngai. Ah maman lek mtepe ça. La personne au pena pesa au bout, yo ça la théâtre et zanan oh yo lolo que nous ala que non quand elle au fond dans la scène, tu te dis yé a pesinga goût, il y a théâtre mais nga fona la rolekaye. Ursule Pechanga black. Ursule Pechanga. Voilà, merci. Je pense qu'elle répond bien. Ceux qui n'ont pas pensa bien, tu me dis. Nga koloba ke pena bien te. En tout cas, c'est pas à moi de juger. Moi je pose juste une question. Et puis il y a nos lits par rapport, il y a appréciation. Par rapport à la question, la réponse, malgré la réponse, ça dépend de la public. Voilà, il y a un na lobby, mais au moins selon yo au monique et malam, j'en suis sûr. Lorsque ozo
copier ou bien sepela na mosala ya moto, ça veut pas dire que vous allez tout prendre. Vous allez tout prendre. C'est-à-dire, ezali na ba côté sombre onga na kozwate, mais ezali na ba côté mususu onga na koki kozwa pour et servir nga pour que musala nanga ekende liboso. Voilà. Théâtre ya liboso ero yo ye na théâtre wana obanota la na télévision. Groupe liboso peno kota na théâtre za groupe na. Ego de la foi et pas maman Angèle Koli. Maman Angèle Koli azali na groupe évangéliste. Très bien. Azo bien Nicolo Redia qui ça ba comédien assis la raté. OK. Pas maman na saka une année. Maman comme un projet de voyage parce qu'elle habite aux États-Unis, un peu sur le côté maman. Dès na côté pas maman via. OK. Maman via na 6 ans. OK. Donc na kende pas maman via na kuta bala patron na ba Belgique quand le patron tabita ba comédien. OK. Na salle na maman via 6 ans et après na longo na pas maman Barata. Maman Barata na salle na 5 ans. 5 ans. Pour l'instant, je suis présidente du groupe Costaud. Du groupe Costaud. Tozo yawa. 6 ans chez maman Via, 5 ans chez maman Ebakata. Et puis une année et pas il y a maman Angèle, ce qui c'est en tout et ça là-bas 12 ans. Bah 12 ans avant le okoma oyo okomi. Théâtre oyo banaki otala na télévision on a oh maman Ursule Pechanga abanaki opeso posa ya kosala. Na yo moko okomi kosala yango. Différence ezali nini? Mais qu'est-ce que tu as trouvé dans le théâtre avant to kota na makamusu? Je peux dire au théâtre ya kalezara bien. Théâtre Kalezara bien ezara ba mésentente. Très bien. Théâtre Kalezara la ba rancune mo ezanga mutu na makolote. Très bien. Théâtre Kalezara bon na kolo bateke na kokufa kufate parce que ça muka na nzambe. Mais théâtre lelo na mona ngo baby parce que politesse paye ma casse. Parce que c'est là Kaleza pour manquer mon colo c'est tout un problème hein. Tout un problème oui. C'est tout un problème na télé parce que moi je me souviens on avait pas na groupe au moment via. Il y a belle vie to zarana yeme tam ko mona skala ko manquer yate. Mais lelo mutu so ko manquer belle vie na lo yenge. OK. Ozo mona. Po ani na yebi ki abela ngata bengi singa te no sape YouTube na ngata bauta. Parce qu'à l'époque ba neuf na ba CD ba cassette tu vois. So ko manquer ka mutu respect boy. Ba lingelio o ba zote. Ba ko bengo li susute. Mais lelo comme que non ndeza ba to manquer mutu respect. Ata ba so ba beke ndenge za to bengete o sala ya yo moko. Très bien. So moni ke tete ba o benga mutu ya ko jouer ko boya. Ko mo sa ba émission. Ko finga batu. Et ma fille sur le bateau, il y a pas besoin d'avoir beaucoup de souvenirs. Par contre, vous avez comme la possibilité là. Très bien. Donc, bazo encourager dans le mal. Voilà, donc théâtre Kalendo c'est pas là parce que moi ligne moi qui toro ça qui me lelo donc boulou et que moi toujours comprendre toujours qu'elle wapi. Est-ce que Ozala Kapé est heureuse il y a qu'à faire partir de cette famille professionnelle il y a bateau théâtre? Oui, bazo ande kona na kuti na musala. Azabande wana akuti na musala na rolo bateki na za hésité parce que na sanga pe na sala ba filmer langa na benga bandiko langa ka ko jouer pas mal hein pas mal le meilleur souvenir il y a 5 ans il y a maman Ebakata et pas petit mais costaud ezani eza parce que ba tu na yeba ina poteza pour maman. OK. Maman Angèle na Barazaki fondation. OK. Oui, fondation c'est très important dans la vie à moi. Oui, c'est très important. Fondation c'est très important parce que autant anda ko fondation ça m'a bien quoi. Et tellement coûté. Donc avec maman Angèle et la fondation. Mais avec maman Ebakata c'est que makambu ndenge nini donc élévation. Voilà. Les loko na yeba na libanda c'est grâce à maman Ebakata. Très bien. Les loko ba na libanda ba zata moi koli batinda eza pona nani? Maman Ebakata. OK. Les loko ba libanda ba kota maman western monogramme et ça pour la mamie Barata. Donc on dit que celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Donc et c'est que musana so ça la force de foot nango. Très bien. Donc mutasali que les gens ont de foot nango na moi quelque chose ça maman Ibarata. Très bien. Donc dès le premier jour maman monanga abana yo fona fula afumulelenga mutema. Donc na baka c'est une meilleure maman du monde. Très bien. Est-ce qu'il y a aussi des fois ba biloko oyo ozalaka et pas mamé bakata au tali pena tu te dis il fallait pas que je puisse kokota na groupe oyo et pas mamé bakata sur le plan professionnel te na regeta ne lo moko te puis na mona mabe moko te na kata groupe après maman izalinga. OK. Maman ta ke voyage du petit kala pana. OK. Après sa répétition avant na so batu mususu na tsa comme ba chef pour l'instant Christian Daza. Daza na opé sa rep entre temps disciplinaire physique ngamo na opé ça parce que na za sportif. Ozo mona donc
nazaki très à l'aise et puis ngamona milobelaki pourquoi pas voilà le rancune Tokei ce que ça m'a ce que ça m'a je souhaite en kata na montage oui sérieux moi quand je dis ça je souhaite en kata parce que la maman zaki wapi maman Nicole et Barata zaki wapi voilà. Petit peu costaud. Émission de l'écho de bonne conduite. Moyen ya ezate. Toti kalaka awa. Après maman et Bakata, on continue vinayo via banzonzing pe au salengo moi mingi. Via banzonzing. Oui, na salengo trouve pas maman Bakata parce que avec maman Bakata zara YouTube. OK. Dans la maman Angèle la télévision. Très bien. Maman vit la télévision. Maman et Barata za YouTube. C'est-à-dire ba nenyo sunga na salengo maman et Barata zara YouTube na YouTube. Pièce maintenant ebimisi petit mais costaud. Pièce non. Petit mais costaud. Aux ala peine mérite non. Pardon? Aux ala peine mérite, il y a pièce wana au et pourtant comme on petit mais costaud. Mérite c'est comme explique-moi. Mérite ya mosala wana oyo salaka op ebimisa yo o lelo biso to ko longwa de lemba. Je na sala ngo. Non lui mérite. Voilà. C'est que tu as eu à bénéficier voilà. Ebele. Ebele penza parce que ça ba ya o ba c'est ba na papa à travers film wana ba mega ko tsanga mo fort. OK. Le cas ba bébé c'est de Djougou. Ba maman Jonah Michel na Angleterre. Très bien. Donc bah c'est belé. Donc film on a peine on est pesant en makambo. OK. Voilà, merci Nakanishi. Vous avez compris que c'est une dame qui a Azali vraiment un parcours Azali un parcours donc elle a plus de 15 ans d'expérience il y a Moussala donc plus de 15 ans en tout cas c'est vraiment beaucoup oyo na bamboka misusu en tout cas Bazali Bastaro ROR en tout cas c'est grave voilà. Aujourd'hui monde théâtral quand tu regardes ça petit mais costaud pourquoi définir en monde les mondes théâtrales? Bon, on a redéfini encore le théâtre, c'est un métier noble. C'est un métier noble, on a bateau baswango le cas Moussala. Très bien. Bateau baswango le cas Moussala, on a défini en cas bon. Surtout le but on a défini dans nous, moi on a un théâtre. Le théâtre c'est la vie réelle, c'est le théâtre, c'est là des complémentarités et associabilité. Et dans tout ça, on a en fait, on a besoin de Moussala. Et ça, Moussala, tout le monde a Moussala, tout le monde a comboté pour nous éviter de théâtre. Voilà. Très bien. Mais aujourd'hui, il y a l'avancement sur ce que vous faites dans le théâtre ou bien Bozo Korekile, contrairement à Oyoba, Papa Nabiso, qui tengue sana, Basala Kilo. Nous avons avancé dans la situation de vivre. Nous avons réglé la maternité. Ok, comment ça? Mais quand on a limbola en gros parce que tout le monde musala au bateau ça apprécier que ça bien et puis bazo za ngate pour na osumra biso pour tout très bien YouTube paye ça ba belé ba ça ba fi ba chaîne na bango au ba tsaka bilo na bango YouTube futa ka bango ba ça ko se retrouver mais tout ça zonga ndesima pour na comportement tout ça le cas artiste trop de problèmes lelo la mukili kam lobo la mukili kam lobi kuno la mukili kam donc toujours récliner na makanisi or un artiste est comme dans un esprit tant on progresser na mutu na op et que de liboso et cause on asimate voilà. Oh, en tout cas c'est bien réfléchi hein, c'est bien réfléchi. Aujourd'hui aux autres la télévision, aux autres là-bas YouTube, il y a tellement beaucoup de choses, il y a tellement beaucoup des abus dans le monde théâtral. Réaction na yo namu ekoki kozala nini sur trop petite n'importe quoi oignon so ezoko lié bino surtout bino ba maman na monde théâtral. Bandela question s'il vous plaît. Ta réaction par rapport à ba bêtises oignon so ezali sur la place publique vis-à-vis na bino nanu ba maman. C'est la honte parce que comportement même il y a tout le monde qui peut affecter tout le monde. OK. Tout le monde. Et qualification tout le monde qui qualifie tout badinyoso. Très bien. En disant que non, mutu wana ndinga za bo azara blabla, mutu ndinga za ba le basal comportement, azara boyo rancunier. Et ba ozabiso nyonso ba ko en généraliser. Très bien. Et ça la rabiso et ça moi de ma part personnellement ça la m'a sonné. Mon artiste et comédien et star ya mboka ope azara ba talent ebele ba tebele ba landaka ye.
ba bêtise et ça la marabon c'est pas bien nan to vanda tout monde que non ombo ka moko pour ebata oh ndi za la ka Congo oui télé ça les boy na mona ndeko mona miso lo ba Niger ba leki biso tete ba leki biso na je biso ma solo ba leki biso balegi biso côté comportement balegi biso mais côté musala ndi la baraté balegi biso té pourquoi parce que ba on bazana ba privilège na bango belé ba akoke tourner peut-être par exemple dans aéroport azana accès mais biso soko mega otsa caméra ndi ba to boli ko o mega ko té biso toza en fait tokolo ba toza so valoriser té na mboka biso Congo très bien mais balegi biso na ba comportement pour toyoka ba biso baté ba biso ba na toyoka la moka na Congo ah oui oso mo toyoka la moka na Congo donc ça là moi personnellement ça l'a bien dit et ça l'a Sony Sony makasi penza et quand mutu mo so ndé mutu mona so batuni ngai le baka pelo ngese kota déjà YouTube donc so ezaki kota na ngote yeba na moto tuni ngate ça na tete voilà merci mesdames et messieurs to kende boye vous allez comprendre émission et zanano parce que vous savez nous avons appris dans des émissions que notre maman qui est là avec moi une fois à se retrouver à payer la prison to koluka peto betali solo wana soki e ko déranger yoté to koluka pe moyen to meka ko comprendre tout autour ya mosala na ye. Est-ce que aujourd'hui vous bénéficiez de votre travail au ezali ya théâtre? Oui, tozo bénéficier na biso na mukie o to biso moko na makasa nzoto tozo sala mais tozo bénéficier na l'état. OK. Or normalement théâtre peut faire partie pe na kati ya culture na biso. Donc dès wa biso baza rappel bana mboko mona baza considérer na gouvernement baza payer na biso a eloko wana ezala na ngote. Nzambe kutaka malamu asimbela biso mama Olive Lembe Kabila akoma ko sunga ba comédien. Très bien. Alors surtout le mot mama Olive c'est que biso fina biso ngoza wapi. OK. En fait tozo ko se retrouver kana makasi na makasi na biso moko ya nzoto. Ça dit na sala ka boy na zonge ça tozo bien pour ka to se retrouver mais na en dehors ya makasi na biso eloko ezate. OK. Petit mais costaud relation na yo na ba comédien mosusu ezalaka nini? Naza bien na ba comédien nyonso naza ya baleki ya baleki ne pe ya théâtre naza leka ba ya yana ipi na théâtre naza mwana ba maman ainsi que ba papa naza kana problème te na ba comédien puis je fais l'effort na to lo bati soki na sepelaka na muto ala kisa pesa nga goût ya théâtre mais na sepelaka te peut-être comme sous ba maison toute ba longo kin c'est-à-dire que na ça effort on a ça bien envers collègues. Après je fais des films si on a commencé à un problème par exemple na Jérémy Chaban l'homme de l'évangile naza par exemple na ranki na et on a comme film mo esengi na benga moi est-ce que comme ça les obéba ça les obéba ba casting ils ont comment modifier hernion voilà donc place voilà parce que ça la film monsieur sengi muto yo zomona bien que lelo na Congo na biso mo sala film facteur connaissance le ko na yebi katadi ndenge za befoka na sata dina et mususu ko pesa na ono lukate mais temaka to yeba ni fona tsa ça les obéba zomona ça les obéba donc voilà le plus grand regret na yo na mosalo donc au sala ezani le plus grand regret na mosala na yo ça na to sala donc ezaka ke toza moins considéré. OK. Toza moins considéré na kata musala. En plaisir na biso za bato toza bien considéré na mboka na biso ça biso bien makasi. Très bien. Toza moins considéré. Ah oui. Les gens ont profité pour gouvernement la biso. Ah oui. Toza ba artiste sengeli muto na motoki na ye oui. Eza te que tout photo bricolage on moni que pas ba chroniquer ba comme finga. Bazo manquer respect. Ozo mona. Po ayebi ke muto so na fingi ba pesa ngambongo. Ozo to mo lia na mutoki mo boya ya bien te. Pour nini na mutoki na biso mo lifuke ezate photo luka moyen to kindeka na ba n'importe quoi. Voilà, merci beaucoup nakanisi oyebi mama epela zali pe moko ya ba icône. Aujourd'hui elle se retrouve en prison par rapport à la situation oyo yebi ya ndeko na yo pe vidéo moko ya ba comédien mama epela atenaki ba propos oyo eza na koloba diffamatoire face à maman Justine Mata. Ta réaction d'abord pour l'arrestation de maman Ekozalani? Dani, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché.
c'est la Bible qui le dit. Très bien. Oh, un jour public, ils ont 6 mois à peine. Ah oui. Un jour public, nous avons fait une salle de l'auto, nous avons fait n'importe quoi sur Ngaï. Tu as bébanate, nous avons mobile et l'eau en moté. Nous avons monté quelque part les habités. Mais nous avons fait notre belle sœur. Notre belle sœur. Très bien. En tout cas, nous avons maman. Oh, tu sais, dans la prison, on a de en tout cas, limbisa. S'il faut que fou comme toi c'est mon limbisa, tu ça na bisongo. Tu ça na bisongo parce que prison est la place à passe. Limbisa mon aza mutu. Place pas quelque part en avant depuis amoni qui a téami pour moi ndam. Très bien. Que ce na bimi banda à code bordé pété à koye ba ninyo à kokoloba. Hein? Moni be mission oyo. Be mission oyo et tombola ekitsaka pe. Ah oui. Moi j'ai fait beaucoup des émissions na baki fona test stop. Émission sous comme ça na Kizu des stars. Fona test parce que nazo les kale. D'ailleurs risque na ngolo ba mara mususu. Oyo. Peut-être et coller bateau. Coller bateau. Pour aller tout koleka. Surtout na bateau pe ba luka matière na buzz. Voilà. De toutes les façons, nos artistes et comédiennes, je vais bien ça va bien pour ça là. Très bien. L'émission j'ai déjà témoigné babola moi Belinda Kandi. Na témoigné tellement aimé. Alors, Dieu na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya kobokola bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to suite au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na nzelate. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229. DiCaprio, ça va? Benny, ça va? naye na nzili awa naza na Sainte-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya fait oui aller retour oui combien de besoin oui tika sokoza na Sainte-Thérèse les seuls et l'unique comme ça oui. Station Sainte-Thérèse. Oui, ce commis Sainte-Thérèse. La mission. Mais ils ont ici qu'il y a service, ponctualité, respect. Et puis bango, balou la rapide. Oh, 40 jours. Mais quand 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis, quand il était mbala moko ba ben ngai. Aza mundeni? Non. Yes, jibe service. Pour ce moment. Mais ma calicine. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio. Papa Julien, DiCaprio. Omonio. Eh, la jibe service.
Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moi de le mo. Il y a Mundede. Attends, c'est ton ganayo. Moto ko lo boité. Ko so to ngalo mo biba. Yango sibe service et zakaka on a qui ça. Teye. Oh, Angola. Brazzaville. Tosuket. Kalamengite. Mokili mabimba. Abilo. Aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezaki 40 jours mais on a contenu les 6 mois. Papa Sile, il y a mis ça dans ma voiture. Oh, bah ça va me décoller avec qui? Avec qui la photo? Place, il y a série, il y a côté bilo. Et ça, il y a José Baïla. Cyberservice. Et ça, vous mettez avant toujours. Frappe finale, frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Maman Justine Mata, notre belle-sœur, Limbisa. Limbisa Penza. Très bien. Limbisa ye na kombo Yesu. Place aza isa place passe. Aza mama bana, aza moi sabato. Place passe. Na mona ki bande musu bazolo ba belva beti 12. Belva bimisi petit mais costaud même epela ke prison. Na ngana lo ba eloko mo. Très bien. Peut-être tant on ngana bengela la patronne. Musu sa yaki ne lo mbongo mo ezaki wana. Tetika na pesa petit mais costaud. Peut-être tant oyo eleki oyo ya mama epela. M soit ça na makambo asa mutu. Asa na makambo na ye. Tadi oko bouleverser ba programme na oto. Pour na eloko mo songolo paka. Ozomona. Oko bouleverser moté. Asa mutu tout compé lelo na boko tapé deuxième prison. Na robenga pe mona pe na zuité. Et le biteke loka na zwaki. Faut ka na zwa. Chaque jour au bando zwa. Eza bongote. Eza tant on a bengela ki ye ezalaki. M sou tant o bango bazo benga wana. M susu asa pe na makambo na ye asa na famille asa na projet na ye il faut ça. Très bien. Et là on a aussi ezaka notre belle sœur de abimisa plainte. Soka bimisi plainte. À retirer plainte. Soka retirer plainte ezaka likama magistrat ba futika mandat l'état. Na mona ki papa de biso non mobali ya mama ipela leka une émission. Na bité soki peleza ye mais na mona ka zo loba na émission. A olemba na futa mandat l'état tipo mama ipela za libanda. O est important ezaka maman Justine Mata notre belle sœur a plainte wana elongwa nani. Parce que soki elongwe te ake prison. Face la 3 mois faut basamba. Parce que basamba mbala moko te. Basamba après 3 mois batika bongo pour accuser na plaignant ba meka ko yokana. So ba yokani ti après 3 mois dossier côté tribunal. Alors le coup les gens na parquet ya kala moi. Ya Gombe. Ya Gombe. Le coup les gens na parquet ya Gombe. Abimisa plainte na bolungwa Nzambe notre belle sœur. Abimisa plainte. Je pense que makambo eleki ezongela lisusu te et bandela masusu te. En tout cas limbisa vraiment. Très bien. Voilà. En tout cas, je voulais même pas qu'on arrive là, mais ayé kaka na otuna ka mutuna pour ça la polémique té, mais je veux lancer un message na ba ndeko nyonso ya ba journalistes, des chroniqueurs et chroniqueuses. Vous savez, c'est une situation qui dérange tout le monde. Ezali likambo ya buzz, likambo ya succès, likambo ya koluka mais nous devons arrêter certaines choses, surtout pour faire passer cet homme mobile à Mamé Pela na émission avec ces genres ya babilo koto qui tindeli biso ba parti et ça là et le quoi qui to côté les comédiens Mamé Pela c'est votre sœur, maman Epela c'est votre collègue, Asali Mabe oui biso nyonso tomoni Asali Mabe mais to kopé ça y est mon Congoté. Voilà. Tokopé ça y est mon Congoté. Tenons-nous le main na loboko to luka moyen to soutenir sœur nabiso, maman nabiso, yaya nabiso, leki nabiso a luka moyen abima. Prison ezali bisika ya malamote. Prison ezali bisika ya malamote et surtout moi na moi si. Et surtout maman epela déjà ba santé boye bi que des fois maman abelaka et tout. En tout cas le comédien je vous exhorte venez en aide. Bosunga mama oyo aluka moyen azwa liberté. Vous avez les numéros de papa vie de loin parce que belé bazo lobakaka na ba etando eke to bengi vie de loin ayambité ba bengi belle vie ayambité ba bengi boy ayambité, mais vous connaissez là où habite papa vie de loin, là où habite maman Justine Mata, là où la famille à maman Justine Mata ezali. Il y a des responsables à théâtre. Vous pouvez aussi vous déplacer pour la liberté. Ça sera quelque chose de bien. En tout cas, ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup dérangé. Il y a Kokende, il y a maman Makalame, et il y a Bande Kwebele. Parce que après maman Epela, mon longo est ébélé. Nous avons appris que mon longo penado est ébélé. Surtout les incalcitrants, ceux qui insultent
très mal battu. Et vous allez bien. Ce qui va ça sera quelque chose de bien. Au petit solo, il y a prison, maman. Dans qui vraiment on a besoin de sauter en haut pour nous, qui a besoin de nous côté pour bande ko ebele aussi ndeti ba meka ki kolobela yango et là on est tinda yo prison. Et ça c'est circonstance. Circonstance. Et ça quand on a des affaires familiales. OK. Quand on a ta cancer en Belgique. Et ça dit que Toyoka a été entre biso mibale, na biso entre parenthèses, on n'est pas exposé. Ouais. Et ça dit que atinda na prison. Atinda na prison to comme kuna et après to bando samba et bakati makambo na libanda. La prison, on sait combien de temps? Na kota le 7 na parka kalam na le 7 janvier 2021. Na ke prison ya Makala le 12 janvier 2021, na bimi le 25 février 2022, presque une année 2 mois. Une année 2 mois, wow. C'est une affaire familiale, en tout cas je ne vais pas entrer parce que j'avais des questions, mais je ne vais pas entrer. C'est que vous avez appris le la leçon na prison ya Makala. Oyo lelo, oyo koki kozala lokola message. Et pas peut-être bandeko na yo oyo ya théâtre na biso bandeko no ya ba journaliste et chroniqueur oyo bazo koluka ou bien oyo bazali na sima ya ba diffamation na ba kombo bato et kozala message nini pona bandeko nyonso bazo landa yo. En fait non banana na question parce que c'est le cas de wali bosso ça le koni en fait côté ya manango par rapport ya prison. Na ndo mona kaka ndena to loba Belgique public na mona ngoka lokola na finga nanga bakangela. OK. Na ndo mona kaka lokola ya mutso atumbulinga ponga na mtambo pousse na nga koswa na tene inde basona na tene inde bapusa na moto bali makofi. Na ndo mona kaka lokola do moza faire mo facile. Mutso ka pour blessure babetela ngo bakuna ba kumba. Voilà. Dona do eteinga bablo musuna mona ka tina te. Bilo musuna mona ka tina te. To ndo mona kaka lokola obundi ozokisi et les canons. Tu vois qu'on va cambier là. Donc ça n'engage na banga makam. Très bien. Plusieurs a passé. Plusieurs a passé. Au cause de la bayaka na visite, bayela visite et à chaque jour. Tu ne manques rien. Mais tellement ça liberté nous sommes à pamba. Nous sommes à pamba. Donc plusieurs a passé. Donc ndenge moko pe na bandeko bazotala biso. To bandeni na otambula to lesaka balide. Parce que muto zo laisser oui encore supporter les lots, no ba supporter. Peut-être monsieur comme troisième encore supporter. Ah oui. To lo bango ah les lots peut-être maman Justine na beta ina tara. Abet peut-être monsieur deuxième ngoza. Peut-être troisième ngoza. Osomona. Donc tu encourager maman Justine te le contrat to senga pardon à ça c'est à sa plainte wana. Tata moi sabana. Tata moi sabana. Très bien. Donc ngina lo belo comme maman Justine. Asala ka lo la belle sœur na yo propre ndeko ya fille de l'homme doit salir maman. Je ne pense pas comment à niveau organisé au tient à ça passe bon. Théâtre c'est déjà une famille. Une famille. Oui. C'est déjà une famille artistique. Donc ça dit que maman et Pela entre maman et Pela et fille de loin bah ça déjà bandeko. Oui. Alors tant aux autres ça il faut ta la bazana relation ni na mobali nanga. Donc pour face à la case c'est mec qui n'a propreté. De la ministre à la c'est mec qui n'a eu. Parce que ça moi si il y a ndeko na ye. Très bien. Donc ça comme ministère ça la bien makasi. Biso to tikali to so fait moi les to fini trop. Il dit que YouTube bango comme kaka. Kofinga. Kofinga c'est pas bien. Kofinga et comme ko sala benanzo to malili et comme ko sala vraiment mon thème passi o yeba ki pe maman na biso Miraye sat. Oui, na bi maman Miraye ça. Sa disparition. Ça et ça l'a passé. Ça l'a passé bon. Bible bien Ecclésiaste 8:8 l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le aider. Très bien. Donc il ça nion so mais so que nzamba décider qui donc to zanga na biso kaka. OK. Donc na présenter ba sincères condoléances na ngai na famille biologique ya maman Miraye ça. Très bien. Pose vraiment ma casse, c'est dur. Pour oyo ka passe il faut utela ba maka mwana. Biso kufela ba être chèque, kufela ba yaya, kufela ba leki to bi douleur et ça. Nzambo asimbra mitema nzambe oyo azipra bapota azipa vraiment bapota wana donc ça livre vraiment passe et puis moi je peux dire na kobanga et comme ya nemo comme te de la kufi ya nemo de la kufi ce qu'on a mis tout na ngamoko après maman Miraye ça et aux anani donc j'en profite aussi à relancer message moko na ba comédien nyonso to kanga nzambe c'est très important. Ah oui. To kanga vraiment nzambe
même ba multilo musu ba kaka ba comédie non to zapela ba famille na biso hein to zapela ba famille na biso pe ba bundisa biso pe to zapela ba mieux connaissance ba dehors ya théâtre donc ça veut dire que tant au monde que oza muto nzamba tina mukili en dehors ya théâtre famille zali ba camarade bazalo ko zo pe problème to kama nzambo aye ba raconter la biso ba c'est plus désagréable donc nzambe vraiment asunga toko bana mabonde na place ba futilité na place ko finga ya ko yina ya ko swana to longola ngo pena to se concentrer na prière fait que nzamba sala biso bolambo to ba akangela biso na nouveau c'est trop ouais c'est trop ça n'a vraiment de trop. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de continuer avec notre émission moko pe ya ba maman oyo ozala na bango na scène lobby azali gravement malade na kombo ya maman 7e bagarre et aussi beaucoup de personnes bazo koloba été la façon dont la famille et Memi Makamwango ko exposer nzoto na ye sur la place publique pour nous ça la SOS ezali na mwandenge ya malamu te c'est pas ezo honorer vraiment nzoto ya kibomwa sina valeur ya mosalo nyonso bosala te na kilo ya mboka te o ezali maman 7e bagarre bana ba le bon ba internaute na ba ndenge ba exposer nzoto na ye bongo ndazali na hôpital omoni malade déjà passé hein malade déjà passé vraiment peut-être ba moni soki ba lobi ba loba na munoko isunye ko yate OK tika to bimisa image po mona kina maloba tozo loba ezokende normal ndenge moko po bato ebele pe bato ebele ba kosuna OK ba artiste desi ba bima bata puta ba mona c'est comme si ça na wa eza bali alors soki ba mobala ki c'est lobina ye c'est par là que ba osala moi bato ba kondima OK donc Zamba sunga 7e bagarre badi tozala posa no vraiment Zamba sungo bika et puis Zamba sima mitema ya bato oyo tokolo bateke mbongo ezangi musala te mbongo ezangi musala ezala te bato bazaki touché na vidéo bato ba o 7e bagarre sepelisa bango bato ba sepelaka na artiste bon mais conseil na boss kosa quelque chose pour que allez passer l'opération oui na éviter ceux qui va si basala qui est je ne sais pas bon mais quand on a pensa il va bien makasi très bien groupe Nabiso na combo il y a petit mais costaud non groupe costaud groupe costaud bozo ko répéter wapi on répéter na ngiri na veni Kingabwa on répéter wana chaque mercredi na chaque samedi de 8h à 15h na Kinshasa déjà ezo le bien bino nyonso kaka YouTube bana baleka déjà YouTube ça dit que pas quand ngati bandi da ko leka na chaîne ngana profiter ko pesa ko yebisa ba abonné nyonso ya chaîne ya Top Media TV bo s'abonner sous massivement na chaîne ngai petit mais costaud télévision donc bana baleka déjà na YouTube olobi journée ni na journée mercredi na to répétera chaque mercredi de 8h à 15h chaque samedi de 8h à 15h voilà bandeko ba kozwa libaku ya kolanda yo awa okoki kopesa le numéro de téléphone o bakoki kokota en contact direct na yo moko petit mais costaud par rapport ya structure ya groupe na yo op eza na besoin et poser ba pierre au bino lelo bo bénéficier au ba maman na biso et bakata ba sala ki lobby copier sa numéro pour que bandeko nyonso bakoza na besoin ya contacter bazo facilement. Voilà, mon numéro de téléphone c'est plus 243 très bien 85 62 65 584. Très bien. Plus 243 85 62 65 584. Très bien. Et loko non nazoya maman nazana yo ne vous inquiétez pas, je suis là avec vous. En tout cas j'aime bien m'être invité nanga très à l'aise. Voilà. Et loko bena e chokayo na théâtre ou bien mutu o a chokayo na théâtre o yo po yebi ke o choka pe mutu mais to bani na mutu bena a chokayo na théâtre o yo kota la caméra o sengie pardon et cosa na na choka mutu te mutu pas choka ngate. OK. Parce que nazaki na maman oyo a choka bana batute. OK. Moi pe ba choquer bana na ye ezati. Très bien. Avec maman et barata tsara bana batukinya. Soka ke tournage mubo eke mwana moi te mukie mutazo diriger. Ako mitika na maboko ya mwana wana a diriger. Très bien. Donc raison pour laquelle nga peta on ba pesa nga kaye. Ba maman pas zo benga ba collègue ne ba ya. Na nazo diriger bango bazo mitika na maboko nanga na diriger bango. Donc pona ba ke muta shokanga musu bala ba na sentiment muta shokoto ba nga ba shokanga ba shokanga nani nazana nini ngo mboko pas cese ba shokanga nani
Petit mais costaud. Bon, choco nani yo choco no mutu. Na choco mutu, mutu pas choco raté. Voilà, to zonga nanu awo. Ba comédienne ba kufi ebele hein. Ouais. Na ba comédien. Mais le lot nazo lingana tout na question. Soki nzambe aye. Atuni yo petit mais costaud. Oh, on se dit quoi? On se dit lo se gangela. Et kasi mais nzambe so aye baba lo baka la puissance la personne physique, il y a Saint-Esprit ce yebo et lumière wana okuko fixé en oboité au bando bangati. Donc lo baka yé moko atie maîtrise moko boy afongoli o miso face à face. Alors bi petit mais costaud naza na besoin ya bateau nyonso bakufa o sexe ka mutu moko na nkunda. Et vous en avez. Balobi na pesi au pouvoir wana. O sexe wana. Diana Makila. Diana Makila, pourquoi ni Diana Makila? Bon, nous sommes pas chez Kanga. Avec Diana. Petit mais costaud, tu as qui émission bien. Zala na moi bareteni. Zala na moi bareteni. Pourquoi Diana Makila? C'est ma grande soeur, tu as bien. Na koka aussi porté douane. OK. Na koka te. Diana m'a choqué. Na koka te. Tellement que na mona et puis na sarkete pour afungula te. Moyen ndi mango petit lelo que Diana kufa. Na mona reine d'azane quelque part. Voilà. Na lobité que bateau ba kufa ndé nazana na souci na bango te. Zaka question parce que question nous se met ta réponse na une réponse correcte. Na sala na répondre ba question ba semblater. La réponse ba semblater. Ya ba te beba dinga pour na vérité. Ba te bele ba kufa ba pesa nga passe na mutema. Mais ce communique ba c'est que ça. En tout cas il y a Diana Falamuka. C'est ma soeur, c'est ma yaya, elle m'a tellement trop. Et puis elle a motivé à dans la chaîne. Et Chris, ça a caillou. Pas de là. Et puis Azaki a aussi béni la film même tellement ça comme on a tourné hier. OK. Mazaki na succès ma casa aussi la petite superstar. Parce qu'elle m'a trop. OK. Appelle le OK. Voilà pour tout bon appel pour aux appels na makamosus. Est-ce que mon temps tozoyoka ezo circuler na télévision? Ezali mamwa solo que maman Belgi a foutu $1 900 pour y ma prison. Non, le maman le tata. A foutu $1 900. Parce que le dossier est comment qui peut vraiment compliqué. Et bah faire juge va comprendre que le dossier est faut c'est par là que baliaka. Ba comme lukelanga ba défaut to benga ni ba comme lukelanga ba comme lukelanga ba infraction voilà oyo mo porter le moniki tout samba ki marambodo nyoso ka po monta na bango ezali kolo. Mais baluki infraction té disons plutôt infraction ndé ezala ki mais il faut non pas ko somba chaque infraction ezala pas donc comment dirais-je na lobanine bien que je suis pas expert, je suis pas infraction nyonso ezalaka na montant nango ndeti lokola moto o abomi par exemple yo lokola donc obomi moto justice et katelio par exemple 20 ans de prison, mais dans 20 ans de prison vous allez payer autant par rapport il y a ba mibeko ya mboka na biso o ezali établi mais koloba ke il faut balukela yo eloko moko boy poka ça si qu'on explique au clair et vimba on explique au clair c'est trop dur voilà au moni soki bozo samba na minute wande bo samba bakati likamute ko sa détenu c'est-à-dire bon c'est là bakata makambo bakité tout ça ba condamné tango ba condamné ka mutu par exemple notre loba boy oboma ki ba condamné au 20 ans peut-être na 1 million yeba jour oyo 20 ans eko koka
Ce Koki Batialo peut-être le 25 janvier. Le 25 janvier, Koki offre 1 million. Si on a monté, c'est 3 mois. Si on a monté, c'est 1 semaine. Si on a 3 jours, après, il faut faire. Si on a fait makambu na yo, bamoni ke maba condamné ezate parce que ça fait ya famille de fils ya famille ya nanga. Donc ça dit que bazana loko mo fuba ke no bongisa ni fa famille. So soit tinga na rozo misela ye, soit ya rozo misela. Donc tribunal ko garder ngate pour na to signer déjà le mo fait son sama. Bazonga na famille. Ça dit ba kitenga. Na kati ya kitima wana. Akolukelo mo ba infraction moko pa ba infraction moko. Ngande eloko nazo boya kolukela yo infraction wana nazo ko boya. Si connaît expliquer yo. Oh yo ozo ko mériter c'est ce que la loi akoluka azali simana yango par rapport ya mama tozana na état. Jana ibiso ce que lo moko. Jana ibiso lo moko. Tozana etando. Mboko pas c'est la bibo. Tena lobi tozana état de droit. Tozana état de droit. Zas kona ibiso lo moko. Rien comme tout n'a rien moi. Attends. Bon, il y a un allé qui va bon ici. Il y a les photos zoom. Donc ça a deux condamnations. Condamnation, où ils ont accompagné na makambo sali plaignant. Na condamnation à l'État. Donc où ils viennent bon ici et ça, balongolo na condamnation il y a plaignant. Au train na condamnation il y a l'État. Donc c'est-à-dire quoi? Appréciation il y a c'est-à-dire quoi? Donc attends au kozongi c'est là mais pour na nini au salaire qui yango. Kasi wana pena ezande infraction. Po ondimi na kozongi c'est là mais pour na nini au salaire qui yango. C'est là mais au moins c'est que non il y a toujours l'infraction ouais. C'est là. Tout. Ah ouais, ça va. Voilà, merci. Merci. Nous sommes à la télé. Okay. Mesdames et messieurs, comprenez que c'est un terrain trop glissant. C'est un terrain trop glissant et moi, lorsque je ne maîtrise pas très bien ma cambouana, en tout cas, je suis licencié dans les relations internationales. Donc, politique internationale, je maîtrise ça pas mal. Donc, alors, affaire juridique, oh yo, toza atana problème na mutu problème na mutu ezate makambo yo na kota kango te. Voilà un dernier mot pour que bandegonyo so bazui di baku ya kolanda yo awa ba me ko comprendre par rapport à passage na ya liboso na Top Media Télévision. Voilà, merci beaucoup. Je pense que Zamba Liboso ba sukate pour semaine prochaine tozo lisous toke zonga labo oza dakona biso nanga plus na pesa sous la patronne merci batwa comme entreprise cause ba Christian vie cause la ingratitude. En tout cas, je vous assure bon mais la main est pio. Belvi quand dit la patronne c'est ma grande sœur. Ko bimisa $1900 na cash na poche ko pesa butu c'est ka yebi muto apesi. Très bien. Donc na ko linga te que non un jour na yena komi ko ignorer bola moi c'est linga même fo batwa vendre la TV ba hôtel la football ba ko azali poma. Ce qui problème est allé entre Yana les torobongsa dans les miables sans que public et ba public au plus bozara tribunal té bato botala la biso bozara ba juge président ti bokata na makambo té. Très bien. Au depuis to banda pe ba problème na biso na ba renfin. Ni public et kata na pe makambo té. Le contraire ba so pas sous essence. Voilà donc il y a belle vie quand c'est Mayaya. Merci Yaya, merci na bola mosali. Nzamba lola avec un zolo ba pambola yo. Ça tabita comme ba comédien. Tabita ku fara na Bible, akufaki mais bato ba leli. Bato baleli tete yete atungela biso bilamba bola moleke bele aseko epona bolamu tika nzambe ya lola atana ngonga suka kanselo pona bolamu no sozo sala. Voilà donc bopesa nga chance bo commentaire apata na ba film bato moni be mission zo le 4 mais ba ibilenga be mission bete ezandi kama film so bozo senga pe wana pe qui sont ça musala parce que pour l'instant il faut dire je n'ai rien parce que nous sommes en prison. So na bike na demande ba film boye. Non. OK. Les amants passent parce que kuna ozaki ne le côté ni té peut-être na oignon so ozalaki na nguli banda tu étais obligé à oteka et tout. On a benga ya belle vie pour mona ki na ça sur le côté donc tellement tribunal ekitenga on a benga pour abimisanga. Très bien. Mais question au eyelingaye. Avec votre sœur, notre maman, Bellevie, Bossala qui en coulisses, et ça qui privé, Ionaye. Mais pourquoi Koya Koloba Yango na télévision? On peut peut-être que non, quelque part aussi, et ça lui fait na malam petit mec.
Est-ce que ezalaki ka important, il faut ka yo olobango na télévision. Ezalaki important parce que même yo ata mukolo mo négise peut faire témoignage. Peut faire témoignage pour Nzambe asaleli ngai pour encourager bato bazawana que no bo lendela mabondeli nzamba kosala. C'est-à-dire on a angle à théâtre, il faut na ya belvatindinga tena bima depuis février mais tam mukolo mani ko sa émission. Donc ça dit que la monité, bola mamutu faut ganga, faut ba mona que noté, a sala bola à part que na ba orphelinat. Vous comprenez, as-tu le cancer misalé qui n'est wapi na prison. Pour il faut na loba pour ba do tu na okenda wapi. Au moins si comme kamanga bandaki. Okenda wapi au moins na susute. Chani bio ko ni ne komela kiyo. Mais il faut na loba. Vous savez maman qui to bona ke bomba pona ni. Atini ne pinga tela sentiment na volonté na ngam. Mais au moins te que ezobi mama be petit mais. Et mama be ngeni yebisa ngam be woni sinani marqué. Parce que le boko est petit na droite gauche donc aye bati. Eh ma bende soki yemo mutalo ba na télévision ke na sunga ki yelo les ayete za ngai donc ya mabeza te. Ya mabeza te. En tout cas, sali mabe po ani problème sur ba biso ba problème à sunité. Non mais mais par rapport à ndenge ezo qui n'est plus na coïncidence et salina gobima na yo na mama epela. Parce que dans le bel peut-être même si vous n'avez pas senga qui ezalaki. Est-ce que sengi na éviter mais on est sur les kawana zo comprendre est-ce que sengi déjà bien hein olobi uti bien abazo benga bazo soyete est-ce que si bazuye mais déjà mon d'ordre ya la patron mokili ezaka mokili tu sais voilà na uta que sa vidéo mon anda pour lelo pona pesa bande ko nanga conseil à mibali ba fille ya mbongo sa misala na pesa ki bango mbote ba garçon de luxe sans boulot na pesa ki bango mbote ba tout pe ya mitema mabe na pesa bango mbote petit mais costaud muto yo alingi yo te azana besoin en nuit kaka image na yo ato sali malamu ndenge nini aotika la kolinga yo te aotika la kosepela na yo te ngalo baka ba belle vie bazali ba patrimoine que nous devons protéger bazali bato que nous devons prier ba koma même ata 10 ouais. Ce qui bakomi disent tout autour il y a ba comédie en tout cas makambo belé et ko cesser makambo belé et ko à lire peu vitesse mon sous donc je voulais même pas qu'on soit 5 minutes sur ça tout consommer qu'à juste un film et biso face à face et vous allez quelque chose de bien dédicace ses amis parce que dimanche c'est mon anniversaire dimanche tobota moi pourquoi le 17 juillet c'est mon anniversaire na profité ko pesa il y a Doudou Kalonga la famille présidentielle ba bi cousine propre ya Fati Beton Doudou Kalonga famille présidentielle na pesa mbote pesa zali dimanche c'est mon anniversaire Doudou Kalonga cousine propre ya Fati Beton Doudou Kalonga dimanche c'est-à-dire il y a la baille c'est son anniversaire quoi voilà. Merci beaucoup na pesa mbote na maman Elise Ndungi depuis Suisse. Maman Elise Ndungi depuis Suisse. Dimanche, c'est mon anniversaire. Juste une salle de Montréal. Merci papa pour la code. Il y a eu des essais Komaki. Merci maman Joanna Miché depuis Angleterre. Autre m'a dit Micheline Ngadi. Na pêche Bambote place aux alliés. Et puis dimanche, c'est mon anniversaire. Judith Maïka Thomas. Nouch Katandu. Merci pour la code. Francis Kambisi. Dimanche, c'est mon anniversaire. Donc, car dimanche, on peut gagner Francis. Ma baki. Premier athée aux amis qui n'ont Tina c'est quoi psychologie Tina c'est quoi psychologie monter ma Claude Massamba Paris Bruxelles dimanche c'est mon anniversaire très bien Christian Vimazo ma petite sœur chérie Christian Vimazo la maman de Glossen et d'Alvi dimanche c'est mon anniversaire papa Pierre Bafala Mwamba na États-Unis dimanche c'est mon anniversaire très bien maman Angèle Koli on a maman na sport Alexandre Moussala na tete pa na ye maman Angèle Koli na zobenga ye redia misa ba comédie à maman Angèle yepe kode ya auto soirée de moi lui moi na yo maman Angèle dimanche c'est mon anniversaire il y a la baille c'est son anniversaire voilà Eugène Massevo tonton Mas Eugène Massevo tonton Mas dimanche c'est mon anniversaire Oli Babel papa yo autrement dit mon là ici à Bastar dimanche c'est mon anniversaire Junior Martial avion comme taxi le président du Génération Zala Mobile dimanche c'est mon anniversaire Olobini na comprendre que le quoi souka on seul là je sens la démon et Junior Martial avion comme taxi babenga ka le président
génération zala mobile il faut chaka boy ça sportif papa comme ça on bandi bien tout bandi émission bien kasi yo tu na sepelo makasi pona nini que so ba lesbienne no tulinga yango te so na lingi te na kota na balinyo na voilà siko so moi na te biza pour parce que na sana sana mwani na bamba na mabashi siko yango comme ça ngandi buru na ndenga mabete ndelo na mobile na évité mais bon na évité et déranger un peu Nani ndenge ka balobaka te dérangeanga te parce que na esala nga bien pour na jouer mo petro et la ça qui na sala musala nga bien soki ezaki na ndenge osanga ya solo enga oswanga et le les amis musala na mona kete na za ko incarner comme il faut na évité na to comme na biso na suka to comme na suka ko président bébé maman Nathalie Nana Musibu Angelos Karwan Fatou de compte Makia la Kumba Tata Poe Papekato Jenny Beta industriel en tout cas Nzambe Azala Nabino boyo nana yo tombora pamba Daniel Ebika Daniel Ebika yada na pesi mbota baki libanga Daniel Amolo wa libanga Lebika yo mole ya libanga boyo aseki singa bien c'est pas une gars na ça l'émission ya OK Daniel Mama Coco Zozo Koko bana omonike na salika ndeto sola ki Madeleine Aketa Fatou de compte Makia la Kumba sol ya bambemba Vicky Moussao na loba qu'il faut ekota moi mingi quoi donc comme oya bon ils ont quelque chose de bien mais petit mais costaud c'est un cœur à prendre ou bien c'est un cœur déjà pris yo zo ko boma ezaka motuna soki mpo omoni ke okorépondre te toleki na biso mpo yango mpena na linga apete moto a répondre ou bien répondre te un cœur à prendre ou bien c'est un cœur déjà pris comme ça tout un chacun na kwe na ye azwa part na ye toleka voilà tosuki awa bandeko balandi ya émission oyo lobi koleka lelo. C'était Tadingala pour la micro Top Media Télévision. Nous avons reçu petit mais costaud Azali Moko yaba comédien Nyambo Kananga. Nzamba Batela Bino, Lobi Kolekadelo. Merci beaucoup. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana bomwe. Tomba mana yo Jésus. Kombama. Tirubu. Yesu na lingina tatona Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo. Napena tatona bonsambe na yo sabato. Yoka bosenga nanga sabaka basaye.
yoka shije na ngai nzambe alonda ye na ye na bapasi na nga libosa bozambe na yo na ye na kozanga na nga libosa bozambe na yo salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso kundela nga yeso kundela nga yeso yeso kundela nga yeso yeso kundela nga yo Longisanga yeso yeso Longisanga yeso yeso Longisanga yeso yeso Longisanga yo Longisanga yeso Merci Jésus Nale bibia bisenga senga nsanga londe Nale bibia pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai nalebi bia bisenga senga nsanga londa ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai yesu kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai oyo lelelelelele lesa wafako lelelelelele lesa wafako watitishina watitishina nsambi watsenzelela watitishina watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilobo chilobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yendezanga libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso Yesu apambolinga chilobo Yesu alokotinga pesitila aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wabi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur Guy on est ensemble na yesu
bongo tozomana mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sina sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.